La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. La famille, bon partager les biso vidéo oyo. En tout cas, sunga biso ndeko koti. Sunga biso na partager les biso vidéo o poto na ma message moko eza très important pour na mona na biso o tozo mona ye lolenge azolela mama na biso madame Bonnette et Lombe. Bande konanga il faut to lobela likambu oyo. En tout cas, ndeko zolanda biso, ndeko tutisami, ndeko 8 ans ya kokota na chaîne na biso. Partagez les biso vidéo pour que message oyo ekomela famille topé ba parents ya mwana oyo. Na utaki komona vidéo moko na bosani kozwango ya komona koko na ye lolenge azo expliquer biso relation ya la petite fille na madame Elombe. En tout cas na ko expliquer bino ndenge koko na ye a expliquer ki biso relation wana. Alors bandeko nanga o bozolanda biso, en tout cas s'il vous plaît na bondeli bino na sengi na bino kaka lisungi moko o na sengi na bino eza bosunganga bo partager lenga vidéo oyo poto solo ba makambo moko o eza très capital oyo eza vraiment très important oyo ezosenga vraiment monde entier mobimba tolanda likambo oyo pona kusécuriser vie ya mwana na biso. Bandeko nanga bonjour, bonsoir, mbote bandeko bolandaka biso, mbote na bandeko tout, o bo soutenaka chaîne na biso ekende liboso. Vraiment nzamba lola pambola bino, ndeko okoti na émission na biso na mokola lelo. En tout cas, na pesio mbote esika ozali, zwaki tivanda olanda biso na bokebi nyonso. Nzamba pambola bino, bandeko bolandaka biso, bandeko bo partageaka surtout na ba Facebook na ba WhatsApp, bandeko bo partageaka partout. Nzamba lola a pambola bino. Ngai wa bino liboso, Xile Botelwa TV, nga wana liboso na bino, car ndenge boyebi a tolobaka toujours, quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Donc, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas rater ba image autre côté la bino na mikolo eko ya. Alors aimez la vidéo et ozala malamu mingi. Tokota na mama ya likambo, tokota vraiment na problème na mama ya likambo na biso, mama ya likambo oto yeli concernant fillette na biso o tozomona lolenge azolela madame Elombe, tozomona vraiment mwana na biso aza abattu, tozomona lolenge mwana na biso azolela aza komi pesa na mawa oye aza nango pona madame Bonnette et Lombe. Relation nini o mwana biso azalaki nango na madame Elombe? Est-ce que ezalaki kaka relation ya enseignant na élève, ya enseignante na élève, pardon. Ezalaki kaka relation ya mwana classe na élève, to ezalaki na relation moko, to ezalaki famille, to aza mwana na ye biologique, to eza ndenge nini. Nazo expliquer bino après pub tolanda. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48.
GavCare, solution ya santé na yo. Bandeko balandia Ursule Botelo TV wana bauti kolanda pibi ya GavCare kaka nde tolobaka ozana babokono o batangi wana en tout cas ko hésiter te contacter GavCare pona lobiko na yo. Alors contacter GavCare ozana posa ya kobota okomi na ménopause âge epusani bana bazoya te en tout cas meka ko contacter GavCare okozala déçu. Donc contacter GavCare na ba problème ina o nyonso ozanango ozana problème mabota ozana problème santé ozana problème ozana poso ya munene ozana posa okonda donc posa nyonso oyo ozanango contacter GavCare okozala décité. Alors numéro yango wana wana ozana besoin ba maladie oyo tamboli ba hôpital ebele aussi la te en tout cas contacter GavCare ozana posa BBL naturel contacter GavCare lelo tozomona bandeko na biso basi bazo kufa kola okende ko kataka mabumu ko kataka banzoto ko bakisaka misunya nzoto. Alors ozana poso sala nzoto nawe comme lokola nzoto de rêve ndenge yo lingeli contacter GavCare na talo mukie okozala servi na ba produit na bango ya kafu kafu pe ya naturel. Tozonga na mama na likambo na otela bino na nou video moko tolanda video wana après na expliquer bino problème nini tozwamani problème nini toyenango pona la petite fille o tozomona liboso na bino tolanda. Bandeko nanga bautu mona vidéo na telebino concernant jeune fille oyo. En tout cas, mwana o bozo mona azana besoin ya encadrement. Toponito ya kolobela likambo yo po tozo mona yango mwana oyo, la fille oyo, petite fille oyo, aza vraiment abati na nouvelle ya Madame Elombe. Ba famille ya mwana oyo tozo senga na ba parents ya petite fille o to chelibino liboso. En tout cas, bo encadrer mwana na bino. Bo encadrer mwana na bino po aza vraiment na pasi makasi na motema. Kotala ba video na ye, kotala façon na ye, nandenga uti kokoma na papier, nandenga kotala ye aza vraiment na pasi na motema. Relation ya ye na Madame Bonnet ebandaka na école, ebandaka kaka na école, yenda zaki ko filmer madame, yenda zaki ko sala nyonso kande boyobia kande boyoki ndenga lobi, mais relation na ye na Madame Bonnet esukelaki na école te. Petite fille o bozomona mwana biso ya mukie akoma kipe moko kovanda elongo na Madame Bonnet. Video moko nazwaki makasi ya kozwango te koko na ye avandaki na ye abandaki ko expliquer ndenge bato bazoloba ke non aza fille biologique ya Madame Bonnet aza fille biologique ya Madame Elombe te. Amesana kina Madame Elombe akoma kiko kende même ba congé akoma kiko kende même ba congé quand on a expliqué bino a okende congé na ndaku ya Madame Elombe a okende ba une semaine ba 2 semaines ata mukola congé te ke o bazana congé na école te mais ye akokende toujours na ndaku ya Madame Elombe akokenda komaka moko vanda kuna aolala kuna epa na bango alali akepa Madame Elombe aolala kuna epa ba Madame Elombe osala ba une semaine ba 2 semaines. Donc, c'est-à-dire, ba mesana ki makasi na Madame Elombe.
Madame Elombe na part na ye a soutenaka vraiment fiel o makasi abanda ko soutenir ye na betude na ye na makambu nyonso car ndenge ezalaka makila ya mwana oyo na makila ya Madame Elombe ekutanaki vraiment ekutanaki nde tokomaki komona mwana komaki kokende mwana komaki kosala ba video na Madame Elombe komaki kopesa confiance na ye ezalaki na mwana oyo mukie afilimaka ye basalaka ba désir na bango tomona ndenge nyonso elekaki tozo senga na famille bo soutenir mwana oyo tomona oka ateka azolela na ye kaka ye pa lekisi tomona yango bongo te tozwa yango black te to soutenir mwana oyo après liwa ye aza na bomo ya tikali Madame Elombe akufi ezopesa pasi bien sûr mais toyeba ke soki toko soutenir petite fille ote après enterrement ya Madame Elombe après ko umela ya likambo mwana oyo akoma na problème soki toko soutenir yete na moni video koko na ya filma atie na TikTok nde bazo filmer ko filmer ye boye eza problème te bolimbi s'excuse bozo filmer boye eza mabete bozo tie na ba réseaux sociaux eza mabete mais bosunga mwana oyo bosuka kaka na ko filmer ye ya pamba te mais bosunga ye ana besoin ya lisungi mwana o bozo mona aza vraiment na besoin ya lisungi bosunga ye moralement et puis spirituellement pour miso ya batu ya internet ezotala mwana o la lolenge o bozo filmaka ye bozo tiaka na réseaux sociaux bino moko famille boyebaka miso ya batu ya réseaux sociaux ezotala ye protéger moi na bino ça fait mal Madame Elombe akufi akei esala passe na mitema ya bana na otolakisa bino lolenge bana bakende kolela na lupangu to pe na ndako mama Elombe bande kovanda na lakisi bino c'est vrai ça fait mal mais s'il vous plaît beau protéger mwana oyo azana no mwana mukie azana avenir ebele liboso na ye aza vraiment na avenir ebele liboso na ye alors tosenga na ba parents na ye bo protéger mwana na bino en tout cas bo protéger ye bo sunga ye moralement spirituellement ana besoin ya lisungi moralement et puis spirituellement bozwa likambo ba aventure te en tout cas bozwa likambo oyo ba aventure te mwana na biso bozo mona aza na besoin ya lisungi spirituellement et puis physiquement moralement aussi boya ko exposer na ba réseaux sociaux te pona komo mona famille na ye moko bokomi koluka ko exposer na ba réseaux sociaux botia na ba réseaux sociaux c'est bien pour gagner des vies ça nango mabete botia pour gagner ba view batu batala ki batu ba moni ndenga leli après simanango bozo ye bateke bozo créer ba combat bozo ye bateke bozo créer ba problème aza mwana mukie aza na avenir rebelle liboso na ye tozo yo kapasi amesana kina Madame Elombe oui amesanaki tellement na Madame Elombe abanda kozalazala na Madame Elombe partout ba video etamboli avandaki na Madame Elombe asakanaki asekaki na Madame Elombe azana pasi mais bo protéger ye s'il vous plaît tosenga na famille ya la petite fille bo protéger mwana na bino batu nyonso te baotala ye na miso esengo il faut koyeba ke mutu nyonso te azotala bebe o na miso esengo mutu nyonso te aza abattu il faut bozala na ye il faut ko soutenir ye il faut famille bo soutenir ye il faut bo la kiseye ke Madame Elombe akei akozonga te il faut akende classe il faut a continuer la vie continue
Et puis mukolo madame Elombe barobimisa nzoto ya mowei mwana o il faut azalana il faut botikela ye ase ya kokende atala alela se défoule abimisa nyonso o azanango na motema na ye après bosunga ye na ba conseil après bosunga mwana bino bosunga ye vie ezo continuer botika ye na balolenge oyo te botika ko expose ye na TikTok botika ko ke kovandisa ye kuna place matangeza et place matangeza kuna akendaka kovanda non eza moment o ya pasi pona ye mais bozwa temps famille bozwa temps pona mwana na bino famille bozwa temps pona mwana na bino yango tozo beta siete yango tozo loba bo s'emporter na sentiment ya réseaux sociaux te bon mema na sentiment ya réseaux sociaux te bon mema na sentiment ya réseaux sociaux te ke bo banda ko plibier bo tchaye na ba réseaux sociaux bon mema na sentiment ya réseaux sociaux te. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Makambo eze belé na monde na biso. Bato msu bomona ka bazoyaka ko komantara ba photo mwana na bino bazoyaka ko komantara ba video bozotia mais mamisa mitema na bango boyebite bobatela mwana madame Elombe ozonga sute ata sali tout ata leli ata bambani ata sali tout pasi wana eza pena mite pasi wana eza na mitema na ye eza pena mitema bato mosusu toyebake madame Elombe ozonga te. Mais otokosala to batela bana batela mwana na yo batela mwana ba para ya bébé obo batela mwana na bino bo batela mwana na bino ko exposa kai na ba réseaux sociaux yango te ko la musa madame Elombe yango te ko la musa madame Elombe na moni na koko asali video pona loba mwana o bozo mona aza koko na ngai mwana o aza na pasi ndenga za bonga bandako ke kolala kuna abandako ke sala boye ndena linga kana loba za koko na nga eza akomi star te po botiela kabiso na ba réseaux sociaux baye barakaza mwana famille na bino akomi star te aza na avenir mulai liboso na ye aza na nu mwana muki aza na nu mwana ya école primaire azana nu mwana mukie azana nu mwana ya école primaire s'il vous plaît to protéger ye to batela mwana biso avenir ya mulai la famille avenir ya mulai botika te likolo matanga bo banda ko exposer mwana boye na place bo consoler ye motema na eza na pota motema na eza na mawa motema na eza na pasi na motema to consoler mwana la famille to consoler mwana oza mama ya mwana oyo zwa likambo au sérieux bandeko bo partager lenga video oh s'il vous plaît na osenga ka ba partage na bino partager lenga video oyo ekoma ti esika mama ya mwana oyo azali partager lenga video oyo ekoma ti esika mama ya bébé oyo azali bozwa makambo na léger te to batela bébé oyo to batela mwana oyo monde eza na ba réalité nango le monde est méchant tana lobaka na bino le monde est méchant to batela bébé na biso oyo oza malamu mingi. Merci beaucoup na balanja Ursule Botelo ya TV so ko partager le biso vidéo oyo ekoza malamu nzamba lolo opambula yo. Alors to honorer mémoire ya madame Bonnette Elombe na otela bino to landalisu discours na ye pona ko honorer mémoire ya madame Bonnette Elombe. Alors la famille toroye la bino programme, abonnez-vous, commentez, likez, partagez tant aux s'abonner. En tout cas, activez cloche à notification. Pourtant, tozo la bino programme ya makambo nyonso ndenge koleka ozalawana olanda yango na bokebi nyonso. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Oyebi membre moko ya famille ya mwa na biso oyo tindela bango video et panzana partout. Baye bana ko batela o ezali bongo mwana na bango pour que lobby mabe mususu e iyate. En tout cas, bo batela bébé na bino e ozala malamu mingi. Nzamba lola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Tolanda na discours ya madame Elombe e ozala malamu mingi.
que son âme repose en paix. Malgré liwa eza flou, famille baboyi basa l'autopsie, famille baboyi kolandela, famille balobi batika moya na bango, on dirait bango moko pe bayebi likambo na liwa oyo en tout cas ezopesa kaka pasi pe mawa. Nzamba lola pambola bino tolanda. Mon nom c'est Bonnette Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord, c'est dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie. HP, humanité pédagogique. Alors, tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors, j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors, on m'a retenue, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand je passais, les élèves me voyaient. Madame, venez, madame. Vous devez laisser pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Les réseaux sociaux, c'est juste un moyen, c'est un bonus. Donc, c'est un moyen, ça m'a juste aidé de faire voir aux gens qu'ici on travaille. Regardez, ici, il y a la méthode de Lombe, la manière dont j'ai initié ma méthode, la manière de faire une nouvelle touche, une nouvelle méthode. Alors, pour montrer aux gens, si ce n'est pas les réseaux sociaux, comment est-ce que je vais montrer ça? Puisqu'il y a des enseignants qui voient d'abord l'argent. Non. C'est d'abord enseigner avec amour. Et enseigner en dansant, enseigner en jouant, puisque les élèves apprennent mieux en chantant. Je vous donne l'exemple. J'enseigne l'alphabet. L'alphabet a 26 lettres. Je me dis, pour que les enfants comprennent, qu'est-ce que je dois faire? Je mets le rythme. L'alphabet a combien de lettres? A 26 lettres. A combien de voyelles? 6 voyelles. A combien de consonnes? 20 consonnes. J'apprends l'alphabet en sautant. Pour qu'un jour, je devienne le plus grand. A, B, C, D, et F, G, H, I, J. Vous comprenez? Est-ce que l'enfant va oublier ça? Non. L'enfant, on l'a appris en chantant. Et l'autre, on l'a appris comme ça, il comptait l'alphabet. L'autre va commencer à sauter. Mais l'autre, comme il connaît le rythme et de la musique, de la chanson, de l'alphabet, l'enfant va retenir ça. Même s'il totalise 50 ans, il va se souvenir, notre madame nous avait appris l'alphabet en chantant. Vous voyez comment est-ce que la méthode de Lombe est bénéfique? Ça déstresse les enfants. Il y a les enfants qui viennent stressés, frapper, les autres affamés, il n'a pas mangé. On l'envoie à l'école. L'enfant vient comme ça. Maintenant, pour enseigner directement, entamer une nouvelle leçon, vous voyez que la salle, les élèves, ils sont timides. Il n'y a pas directement moyen d'entamer une nouvelle leçon. Il faut utiliser, faire recours à la méthode de Lombe. Chanter, danser. Et les élèves oublient leurs problèmes. Ils oublient. Oui, ils oublient rapidement même. Quand ils oublient comme ça, ça vous permet d'entamer une nouvelle leçon. Et puis, vous allez constater que la leçon vraiment a été bien assurée.
observer en fait les enfants. C'est pas l'observation. N'est-ce pas, j'ai fait la pédagogie, on a la psychologie. La psychologie étudie le comportement des gens. Donc, quand vous étudiez la personne comme ça, vous allez bien connaître la personne. Vous allez d'abord étudier la personne pour bien connaître la personne. Enfin, j'ai étudié mes enfants. Quand j'ai étudié chaque promotion, les autres passent, les autres viennent. Je prends même un mois, même 2 semaines à 1 mois, mais à 2 mois d'observer seulement. J'observe, je sais, celle-ci réagit comme ça. Celui-là réagit comme ça. Et c'est comme ça. Il faut d'abord étudier. Vous étudiez vos élèves et puis ça vous apprendra, ça va vous aider à bien pas seulement manipuler, mais à bien le guider en fait. Je suis comme je suis et je les aime comme ça. Ça montre le vrai amour que j'ai envers mes élèves. Il n'y a pas de limites. Babizouana, c'est pour briser les limites qu'il y a entre les élèves et la maîtresse. Nous tous, on a étudié, on était aussi les enfants comme eux. Tu ne peux pas approcher la maîtresse comme ça, directement faire bisous. Mais non, ce n'est jamais vu. C'est ça en fait la méthode de Lombe. Ça vient briser cette limite-là entre les élèves et la maîtresse. Moi, l'enfant veut venir. Moi, mes enfants, avant de rentrer à la maison, ils viennent. Madame, au revoir, bisous, ils partent comme ça. On va partir comme ça. Donc, avec cette ambiance, ils amènent ça à la maison. Et parfois, il y a les enfants, et il y a les parents qui ne soutiennent pas. Les enfants partent comme ça, avec la joie et tout. Mais comme on a les parents souvent nous aident pas à donner le vrai amour aux enfants. C'est pour cela que moi je donne la joie à l'école. C'est ça la méthode de Lombe. Tu frappes là-bas, ici on danse. Tu grondes là-bas, ici j'apprends. Non, je te dis, je ne vais pas te gronder. Je te montre, il faut faire ça, moi je guide en fait. C'est ça la méthode de Lombe. C'est bénéfique. C'est que moi, si l'enfant a peur de moi, comment est-ce qu'il va aimer comprendre la leçon? Nous tous on a étudié, non? Quand il y a les profs de maths qui vont venir, la prof, tellement que tu n'aimes pas les professeurs, tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu ne comprends pas la leçon parce que tu n'aimes pas les professeurs. Tu dois commencer à aimer le maître. Vous comprenez? Ils comprennent parce que les élèves, même d'abord, je fais ce que je vous comprenez? Et puis c'est comme ça. Ça ne paye pas comme les autres disent, n'est-ce pas? Ça va payer un jour. Un jour, ça va payer. Enseigner, il faut d'abord aimer. Vous voyez, moi, je me suis dit, non, je dois changer. Je dois changer la manière dont les gens voient les enseignants, en fait. Les enseignants, ce sont les hommes malheureux. Voilà la famille, nous sommes à la fin. Abonnez-vous, commentez, likez. Partagez s'il vous plaît, surtout partage nabino. Yangonde toza nango besoin, toza vraiment na besoin. Yaba partage nabino pour que message oyo et comme là ba les concerner, surtout mingi pour na petite fillette oyo. En tout cas, toza penza na posa message oyo et comme la famille na ye pour ba yeba na ko protéger o ezali bongo diamant or na bango. Alors partagez biso partout. Nzambalola pambola bino. Tokutani à la prochaine occasion. Tokoye la bino ba image le lenge matanga ezoleka. Tango s'abonner, activer cloche à notification. Makambu nyonso ikobanda kolekela awa. Ozana posa information concernant makambu ya liwa ya mama na biso Bonnet Elombe. Komela biso na commentaire, numéro na biso ezawana. Komela biso okozwa information o biso toyebi yango pe toko communiquer nayo esika oko zala. Nzambalola pambola bino tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.